makanisi ya Satan pona kokota mabe na mokili. Aye na mokili pona kobebisa bana pe basali ya Nzambe na mokili mobimba. Aye pona kobungisa ba pasteur pe basali nyonso ya Nzambe. Aye ye moko te. Kombo ya démon oyo eza Seigneur de la destruction. Ale première vision nazwaki Satan akoya pona kolongola bato posa ya Nzambe antichrist. Soki bomoni makambo o nyonso elakisi ke suka esi eye yango wana il faut kosambela makasi po ozala parmi bato oyo Nzambe akobikisa mokolo wana. Proverbe 8 verset 35. Deuxième vision, Job 8 4 7, Esaïe 55 verset 6. Toluka Nzambe tango a changé makanisi na ete kala te mokili ezokoma na suka. Satan asi atie ba piège partout. Bobanga Nzambe po bokwesama te. Bolinga te kokota na porte ya munene kasi toluka tokota na porte ya mukie. Matthieu 7 verset 13. Allez, troisième vision. Amérique, Brésil, ba pays oyo, ba président oyo bazo sala na taona bakoya ko telemela christianisme pe baya ko kanga ba église. Akoya pona kobungisa bato yango Nzambe alobi selon plan na ye akoya kalate akozala président. A bientôt bato ya bondimi ya mukie bakobunga. Yango wana Nzambe apesi biso temps ya kondimela ye yango wana Satan ye moko azoya. Satan atelemi pona kobungisa bato. Quatrième vision, voici je viens bientôt. Nalingi lisusu mabete ngonga si ekoki. Nalingi te kosambisa bato oyo bayebi ngai te yango wana nalingaki makambo ya solo eza na bato. Namonaki bato nyonso basi bayebi ngai ata baboyi ngai kasi esi bayoka sango na ngai. Kasi bazo banga ngai te pe bazo salela te oyo ngai nazolinga. L'Esprit Saint alobi na ngai Jacob. Maintenant c'est l'heure de mon régime. Nazo tinda puissance na ngai na mokili po ebongisa bato pe bato bazonga na nzela ba se préparer. Cinquième vision, mission na ngai ya molimo mosanto ebandi lisusu pour la 13e fois na mokili. Pona kosukisa makambo nyonso ekosala makasi, ekosala ba miracle makasi kasi bosala ndenge bosala ekenge po Satan pe akotinda oya ye. La différence entre esprit saint na esprit impur. Ezalaka deux esprits, esprit saint na esprit impur. Molimo oya Nzambe ezalaka pona kozongisa bato na nzela. Azalaka souvent représenté na colombe ya 3 feux. Kasi oya Satan azalaka pona kobungisa bato. La sixième vision, dernier jour, fin du monde. Anamonaki porte moko ezalaki ya kokangama pe mutu moko alobi na ngai na kati ya ndako oyo eza na banyama ya mabe eza 7000 espèces ya banyama bazelaka kaka Nzambe apesa mokonzi na bango Satan fongola aya kofongola bango po baya kolia bato. Kasi mutu oyo akozala kobanga Nzambe bakotouche bango te po bakotia bango bilembo. Septième vision, l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Nzambe ase atindi bato na ye bakende kote ya bato kombo na ye kasi Satan pe atindi ba oya ye po bakende kobungisa bato kokota incompréhension po bayokela basali ya Nzambe te. Yango wana il faut kosambela makasi. Avant ya kokende na église, avant que na église
mpo baeglize nyonso te eza ya Nzambe. Baeglize mosusu eza nango ya bien, kasi bato ya mabe baleki na bato ya malamu. Le Fils de l'homme vient bientôt. 8e vision, prophétie Afrique. Afrique eponama depuis kala pona kusukisa babuzoba ya mindele pe kozongisa mokili na nzela. Molimo ya Nzambe esiege na mokili. Les 10 prophéties d'Afrique. Il faut Afrique bato batelema pona kobondela pona bamboka na bango. Kala te bazo préparer deuxième colonisation. Kasi soki botelemi ekosimba te. Satan asi aye pona koboma prophétie. Kasi soki Nzambe abimi lisusu na Afrique ekozala mabe makasi. 9e vision, les 7 esprits impurs pona destruction ya bato. Molili ezoya lisusu makasi na mokili, il faut komipesa mobimba na Nzambe, sinon ekozala retard. 7 esprits ya mabe ezoya koyiba bana mike, 12 millions na chaque continent. Il faut kosambela makasi. Nazaye na bino soki boluki ngai nakosala pe nakosalisa bino soki bosengi pe bosambeli makasi. Amen.